Bandeko bana banzambe boboto bondeko mobeko monene mwaba bandeko bana banzambe lelo mokolo ya minei mosantu mobomba mubwango mozali monene tozali kokundola liboso bobimi bwa bana ba Israele na Ezipeti boni nzambe abimisaki bango mpe alekisi bango bakomi baombu lisusu te yambo ya kosala yango baliaki limpati wana oyo ye alobi bokota bino banso boboma mwa pata ya mbula moko ezali bopeto bokoki mpe kokamata taba kasi alobi soko libota lileki moke bokamata bobenga baye bazali pembeni mpe bosangana na bango babolia na bango lisanga ezali nini ebandi wana koyeba kokaba Ukarisia ebotami wana ebandi kokaba na nsima bana ya Israel balei na nsima alobi botia makila na bizibeli bya ndako mpo ntango nga na komona makila na bizibeli ba ndako na koleka mpe na koboma bato te ezali bana ba Israele babiki na boumbu nzambe abikisi bango mpe bana ya Ezipeti bawei mpe bana ya Israele babimi wana Israele abandaki ntango nyonso kosala bongo na ntango ya Yesu mpe basalaki bongo Yesu ye na bayekoli baye ya liboso donc na Israele wana tozali na mokolo mona tozali kokundola bobimi na Ezipeti tozali kokundola boni nzambe abikisaka ekolo ya ye mpe bolei bwango bona Yesu na bayekoli baye baliaki yango mpe yango wana ezali bolei limpati oyo tobengaka limpati ya suka la dernière scène Yesu aliaki na bayekoli baye alobi nalukaki mingi penza kolia na bino limpati liye mpo
nde nalei na yango na bino lisusu te te ntango tokolia yango na bokonzi bwa likolo. Bolei limpati wana. Ya mibale alobi ntango asali limpati akamati limpa atondi Nzambe abukili yango akabeli bango alobi bolia eye ezali nzoto ya ngai na kokaba yango po ya bino. Na nsima akamati pekeni alobi bokamata bomele eye ezali nkeni ya makila mangai makila mabondeko bwa sika mpe bwa seko makosopana po ya bino bosalaka boye po ya kokanisa ngai. Awa alobi bosalaka boye po ya kokanisa ngai asali nini? Asali sakramento ya bonganga Nzambe. Sikana kotuna bino na ini. Awa tolobaka soko moto ajui kaka eteni ya Eucharistia, eteni ya hostia oyo basambeli mpe babuki yango balobi oyo ezali nzoto ya mokonzi. Tolobaka akozwa Yesu mobimba mpo na nini? Awa ye akozwa eteni wana azali kozwa Yesu mobimba kozobanga bolo azali kozwa Yesu mobimba mpo na nini? Akozwa Yesu mobimba mpo na nini? Mpo Yesu alobaka na bango bokamata bolia eye ezali nzoto ya ngai. Ezali lokola bakaboli yango takaboli na bango bazwi biteni alobi eteni yoko ezali nzoto ya ye. Bongo te. Na nsima apesi bango makila. Soko moto azwi nkeni na makila ma Yesu mpe ntango yazwi yango Yesu balobaka soko ozwi ndambo omeli gutu yoko litanga lyoko ozwi Yesu mobimba mpo na nini? Kaka ndenge wana ntango akaboli bango apesi bango keni alobi bokamata bomele eye ezali keni ya makila mangai. Biteni nyonso oyo ezali wana ezali nzoto ya Yesu mobimba. Ezali eteni te, ezali Yesu mobimba. Toyokani malamu? Na nsima alobi bokamata bosalaka boye po ya kokanisa ngai. Alobaka yango na banani? Na bapostolo. Yango wana na eklesia ya biso tolobaka alobaka yango na bapostolo mpe wana alobi na bango bokamata bolia bokamata bomele alobaka na bango. Yango wana eklesia te sika apesaka sakramento ya bonganga kaka na babali. Boki malamu? Na nsima toke liboso awa tozwi yango ntango eloko nini tozwi wana? Nzoto ya Yesu. Santo Paul alobi na yepe alobi na yebisi bino lokola nazwaka yango epai ya mokonzi mpe ayebisi oyo Yesu ntango aliaki.
balobaka nini conséquence ya nzoto ya mokonzi ezali nini? Awa tokokabola biso banso Eucharistia. Conséquence na yango ezali nini? Mbolino bengana loba. Awa conséquence na yango ezali tokomi biso banso nzoto yokoti. O Santo Paul azali koloba. Awa tozwi biso banso tokuli nzoto ya Yesu. Na lopoto balobaka incorporation. Awa tokuli makila na Yesu. Tokuli na nkeli yoko biso banso. Biso banso tokomi nzoto yoko. Biso banso tokomi moto moko na Yesu Kristo. Ezali lokola Eucharistia epesaka biso tosaka na biso banso na Yesu Kristo. Biso banso sakramento ya Eucharistia epesaka eklesia nini? Bomoko. Epesaka eklesia unité. Soko yo ti bokabwani na kati ya eklesia ozali kolanda nzela ya Eucharistia te. Unité wana nde conséquence ya Eucharistia. Ke Yesu awa apesi bango sakramento wana. Alobi bokangat bolia eye ezali nzoto ya kai. Nzoto ya mokonzi wana. Soko bozali bato 1000, soko bozali moto moko, soko bozali bato 10, bozali kaka moto na moto akozwa Yesu mobimba. Mpe bokozala bino banso moto moko. Eucharistia epesaka biso tozala biso banso moto moko. Mpe Eucharistia, Yesu asalaka Eucharistia mokolo ya minei mosantu lokola mokolo ya liboso ya liwali ya ye. Po mokolo molandi wana esika Yesu akokufa na kuruse te. Bongo te, yango wana Eucharistia ezali nde na sakramento ya liwa mpe nsekwa ya Yesu. Ezali sakramento ya liwa mpe nsekwa ya Yesu. Yango wana tosengeli koyeba malamu Eucharistia ezali sakramento. Realite ya yango ekosalema na realite na kurusi. Na kurusi. E kurusi wana na sakramento ya biso ya Eucharistia ezali eloko moko ekopesa se ntomba yoko mbano yoko. Eucharistia ezali sakramento mpe liwali ya Yesu ezali realite. Yango wana tako tosambelaka ya solo, totalaka, tosengaka na Nzambe, tango kaka Nzambe azali kosambela na altar. Eucharistia mapa ekomi nzoto ya Yesu. Vino ekomi makila na Yesu.
wana sakramento asali boye nini liwa lya Yesu. Yesu na sakramento wana Yesu akufi. Mpe moke tolobaka nini tango tozali kosambela na bosakramento wana, sakramento ya Eukaristia ezali kosala liwa ya Yesu tango nini soko moto awei makila na ye, soko balongoli ye makila na ye manso, moto wana akobika te. Soko balongoli ye ntango bakolongola yango wana Yesu azali lokola kokufa, elembo signe ke Eukaristia ezali kosala liwa ya Yesu, ezali tango Yesu azali ntango biso tokamataka eteni ya mapa masantu tozali kobwaka yango na nkeni wana ekomi lokola liwa ya Yesu esalemi wana. Soko moto soko sango asambeli misa na ye akuli kaka na mapa misa wana ebongi te po nini? Mpo Eukaristia basalaka yango na misa, Eukaristia esalemaka na mapa pe na vino. Kasi soko bino bokuli komunyo ozwi kaka mapa ezali ebongi mpo bozali kozwa Yesu mobimba. Kasi Eukaristia misa ekosalema na Yesu na mapa mpe na vino, akosala liwa ya Yesu na altare ntango akoloba eye ezali nzoto ya ngai, eye ezali makila na ngai. Wana asali liwa ya Yesu na sakramento. Na nsima soko sango ntango akokula komunyo azwi kaka mampa to azwi kaka eteni ya mampa to azwi kaka eteni ya nkeni, ebongi te, ifo sango azwa nyonso. Yango wana bomonaka soko lokola ezalaka lobi basango bazali ebele bapesaka bango banso moto na moto azwa mapa na vino. Bomonaki bango ate bakuli bon mpo tomonaki basusu bazalaka kokamataka mwa mingi, basusu bazalaka kozwa. Yango wana tolingisaka lisusu bakozwa kaka ndambo mpe bakozwango na ndenge bamelaka za kati ya nkeni. Boki malamu yango wana toyeba te Eukaristia ezali elembo nini? Elembo ya bolingo ba Nzambe po ya biso. Bolingo wana ya Nzambe po na biso amonisaki biso yango na kuruse. Yango wana biso banso
bolingo oyo nzambe amonisaka biso tozongisela ye bongo te tozongisela ye bolingo wana tozongisela ye yango mpo ya kozongisela ye yango tosengeli biso banso tolingana biso banso mpo nzambe alingi biso mpe tolingana yango wana apesi biso mobeko mwasi mobeko oyo balobi ya sika mpenza oyo toyembaki wana mobeko monene mwa bana ba nzambe apesi biso mobeko mwasi mpo biso mpe tolingana lokola ye alingi biso yango wana bolingi wana nzambe apesaka biso apesaka yango mpe na libala apesaka yango na libala kati ya mobali na mwasi balobi totangi na Efesien balobi babali bolinga basi babino lokola Yesu alingaki eklezia amikabi na yango mobimba bino mpe bolinga basi na bino bongo ezali lokola bolingo oyo nzambe apesi mobali na mwasi ezali komonisana na kati ya ukaristia na libala ezali bolingo moko yango wana bomonaka soko moto nzoto na ye bolingo ya ye ezali mpenza ya lokwa balobaka ya kor te balingisaka te ete akulaka komunio mpo ya yango boyoki malamu libala na komunio esimbani yango wana soko ozali na nzoto mpenza ya malamu te ozali na motema peto te kobeleme na eukaristia te kende ntubela liboso bongola motema liboso sala makasi te obongola motema bandeko oyo wana ndambo ya mateya nalingaki kopesa bino lelo tolingana lokola Yesu alingaka biso mwasi na mobali balingana lokola Yesu alingaka biso soko tokuli komunio soko tomeli vino biso banso tokomi moto moko tokabola nzoto ya Yesu te tokabola eklezia te tozala moto azali na matoi ya koyoka oyo azali na motema ya kondima